Shalom, shalom, ndeko na ngai oyo eza koyokanga na ngongo lisusu. Lelo nangi to solo la lisolo ya proverbe 30 kobanda 24 tina 28. Ndeko wana bazo solo na biso lisolo ya 4 banyama 4 balobi baza banyama moko mike kasi baza na bwanya kati na bango. Ete baza kosenga na biso en tant que batu esengeli tozala pe na bwanya lokola banyama wana. E banyama wana ezali ba fourmi ya mibale balobi na biso ezali ba lapin to ba dama ya misato balobi ezali ba sauterelle to pe ba magonki ou magonko e ya mine ezali bongo ba lézard to pe ba miselekete obiso nyonso toyebi. Ndeko na ngai to banda makambo ya fourmi et tokobanda na vidéo tokoparler sur fourmi et tokosala ta 4 vidéos pendant reparler sur banyama na nyonso. Tolobi boye. Fourmi balobi na biso azali nyama moko azali discipliné ndeko na ngai. Azana discipline, aza solidaire, azali vraiment makasi na mosala et puis ayebi ko planifier makambo nyonso. Ete ndeko na ngai lokola fourmi azali d'abord na planification na ye, muto ayebi ko planifier azali na plan moko déterminé na vie na ye. Donc fourmi aye barate ya solo lokola saison mali les akoya na saison oye ya été esengeli nanga na amasse na bomba biloko e ya la pembeni pote lobi ngai bana nanga bakufa nzala te. Donc eza na ne ayebi déjà ki na moi oyo na sala kaboy na sala kaboy na sala kaboy. Yango ndeko na ngai esengeli na biso pe bana nzambe to zala kabongo. Ala pesi biso ndakisa ya fourmi. Balabi na biso na mokanda proverbe 6 na verset 7-8. Baza ko kebisa biso balabi yo goigoi keba keno tala fourmi tala comportement na ye tala vie na yenga minaka yango bazata na fourmi azata na moto moko pembeni te akoyeba koloba ndeke sala boy te soki balobaki na ye deja ayebi ke ezalaka boye po ekotie na mutu soki bazali en groupe loko na to parler sur la solidarité, c'est-à-dire que kozala groupe ba travailler en groupe bazana makalisi moko oyo yango esalaka te soki bakangi nyama babomi nyama ubi bakucha quelque part ah o musuni kitoko te na omemo neni ngaza makasi te akoyeba kobelelaka kri bandeko musu bakoya bakomema nyama na jusque na quartier général na bango bi esika moko esengeli bakokabola pe moto na moto alie na ndenge na ye na bana na ye bazo ben na biso kaka matoi ngana yo ndeko na ngai ete tozala goigoi te na vie esengeli tozala discipliné na vie esengeli tozala vraiment solidaire toyeba kotravailler na bomoko makanisi malamu oye na idée tosanga ici tosali choix multiple tolobi oyo eza ya malamu nde tokosalela yango bafourmi batravaillera pe barase toujours na réussite et puis bazoloba na biso ete asolo il faut kozala travailleur lamukaka tongo ndeko na ngai kolamuka tongo c'est-à-dire que na ntango esengeli osala mosala na ngonga wana koreporte jamais lobi likambo osengeli kosala lelo soko lingo yokola Bible ibanda koyokola lelo ndeko na ngai soko lingo yebala mosala moko quelque part oyo kosunga vie na yo pe bana na yo banda koyokola kozala goigoi te goigoi azali paresseux balobi na biso tozala paresseux te tozala lokola bawana te tozala lokola bafourmi tozala na discipline tozala solidaire tozala ba travailleur et puis toyeba ko planifier ndeko na ngai mutu a planifiaka azana plan na ye bien déterminé c'est-à-dire que na yebi ke na ngonga oyo na mwa oyo na osala boy pote soto komi na mwana exala boy ndenge fulma salaka yo planifiaka vie na yo ndeko na ngai o planifiaka yango moni chaque fois ba trouble ezo sala na ba dépense yango moni ba problème ezo ya poani toujours ko planifier ba vie na biso te ndeko na ngai tika te malobo oyo simba mitema na biso toyeba ndeni koyeba ko planifier ndeko na ngai vie na biso toyeba ko planifier yango ba biso ko ozokende na malamu na ndenge ozotanga pe Bible oza koyeba ko méditer ete nkolo aza ko bongisa oya yo ozosala malamu ekuna na likolo ba couronne na yo ezali na ndenga musuni oza ko travailler oza molo meya ndeko na ngai ndambu bomba pembeni toyebi te lobi nini koya sala provision pe ndenge sengeli bomba lobi ndambu oza ko bomba pe ya kolia ndenga musuni on ne sait jamais ndeko na ngai tozoyeba ba situation ndenge ezokendele biso te mais mutu efo esala yango likambo bani koyebisa biso na kati na proverbe 30 na verset 25 awa yango wana eza très important to parler sur ba fourmi
tozoluka vidéo mosusu po to parler sur ba lapin toyeba ndenge nini tsokoza lokola ba lapin mpe lokola na pamboli nzambe na ngai na opportunité apesi ngai ya koyeba kopase message epa na bandeko ndeko na ngai totelema tozala baparesseux te tozala lokola bafourmi oyo basengeli kosala mosala bazala na planification esengeli na pamboli nzambe tikala malamu mpo osili kozala na kombo na Yesu amen. Shalom lisusu ndeko na ngai toye na deuxième vidéo pona koyeba kotalisa deuxième type ya animal oyo tozoko parler to parler ki na première vidéo na biso tolobi na makambo ya fourmi lelo tozoko parler sur ba dama to pe ba lapin ndeko na ngai toyebi lapin ndenge azalaka aza fragile aza muke aza fragile to moni karbo aza trop fragile mais aza mayele pas sur moni likambo ye wana za kosote balobi ba vivaka mingi baza en groupe bazaka en groupe baza ba vivre na bango en groupe mais problème les alradini soko moni amoni ke likambo ye wana lapin mona sote mbangu ye wana akekota na lusu piop abatami et mingi meke na kokota na kati babi bakota mingi na ba grotte bakota bazana madusu na bango bakeno kobata mapenza po yo moso oyebona nyama oyo akoko ko attaquer bango akoko kokota te puisque aza munene akokoka te puisque asala lidusu na ye abatama et balobi na biso tozala lokola bango tozala lokola ba dama wana to pe ba lapin de konangai eza très important na kati na bonzambe tozini koloba nini awa balingo talisa biso te mwana na nzambe il faut ozala na refuge puisque na sena moi awa tozala bitumba na moyini alingo tika biso te balobi aza ko rode aza ko lukaka troupeau ayeba ko abattre bana na nzambe ete biso faut tozala mayele et kokima na biso esengeli tozala na senama na makila na Yesu esengeli toyeba ko batama epai Yesu masi asili kozala yango toza kokima balobi na biso bazo kokima na kati na rocher kokima na rocher ezali oza kokima epai ya le rocher des rochers ye wana tobengi Yesu Masiya le protecteur oya ko protéger malamu ndeko na ngai bitumba na kati na molimo okokoka yango te il faut zala na moto moko oya koyeba kosimba bomoi na yo ngai na yo ndeko sengeli tozala na Yesu Masiya babi nzambi te Yesu Masiya nde akosimba yo po yenda akufela kyo ne kulusu yango wana eza motuya to yeba yango lapin aza kokima soka yindi ye wana ba akoti na kati na rocher c'est plus qu'ayebi te kuna refuge za ya malamu kuna en tout cas soka yindi ayebi ke tanga akoti kona yenda kobunda te yango balobi te bitumba eza ya biso te kolo Yesu akobunda e biso nde tokozwa victoire lapin wana ayebi ke tanga akoti kuna yo osala te beta nanu rocher wana mabango etandami wana beta yango nde simokozwa ye popo ozwa kozala pasi donc ndenge moko sengeli ngai na yo ndeko toyeba lolenge nini sena moyo ndenge nini toyeba kovivre soki tovivre lokola lapin toza mayele ekenge eyindika pa en tout cas ngai mikololo nakoti mabondeli prière ya une semaine en tout cas mabondeli okomona kolo akosimba yo akotya loboko alobi na mokanda na Esaïe 59 abi loboko na ye eza mokuse te mpona kokoma epai ya baoyo ye ndeko na ngai zala makasi zala molende Yesu na mabiso atiki biso te yango wana tozo parler sur ba lapin te tozala mayele lokola ba lapin ete ya solo to yeba kozala na ekenge na kati na mabondeli soki yindeli biso zwa fungola Bible na yo kozala susu concerné pa mutu musu te belela nzambe na yo kota na chambre banda kobondela zala na kati na concentration na prière ezala moto na mabondeli okomona loboko na nzambe. Alléluia. Voilà où tu peux koloba pona likambo ya ba lapin refuge na biso les rochers zali Yesu Masiya yenda kufela kibiso na ekulusu yenda sopa makila pona ngai na yo ndeko na ngai mosusu te tozala mayele. Alléluia. Merci kolo amona yo. Amen. Et voilà toye pona to solo la susu na pona troisième vidéo na biso tolobi toujours parler sur ba 4 banyama oyo bazali mike mais bazali quand même na boanya to bazali vraiment mayele et na banyama ngolo to lobaki na première vidéo na biso to parler sur ba fourmi yami balé to parler sur ba lapin et to yepo dans to parler sur ba sauterelle ndeko na ngai ba sauterelle o to ko benga ba magonki ou magonko
bazali banyama moko un peu encore spécial. Na sens nini et bazana mapapu na bango. Et soki bakuti bazala balemba na bango des fois biso tondo sala tondo des fois mona pono kangaela omona ngo kangae mona wa akimi. À peu près lokola mali pungu pungu. Ozomona. Donc magonko sikoyo bazali avantage na bango zalini a pumbwaka. Ozomona. Bapumbwaka. Donc soki yindi donc ye wana amatili kolo pozo eza passe. Akokima na donc c'est-à-dire que bazo faire allusion ya foi na biso ndeko na ngai. Esengeli tozala na kondima wana. Kondima na biso kitaka te. Ate yinde biso ndenge nini ndeko na ngai tozala na kondima. Tozala makasi na kondima. Ete nzambe na biso akotika biso te. Kolo na biso akosimba bomoi na biso. Na kondima na biso nde ya solo tokoyeba kofungola banzela oyo yake kokangama. Toyeba te ya solo moto tondimela lokola mokonzi pe mobikisi akoyeba kosunga biso. Ate yelo ndenge nini ndeko na ngai zala na kondima te nzambe oyo asilaki koyeba kosimba yo tango yo botamaki azana yo tango yo ndimaki Yesu Masiya na bobotami na yo ya sika ete azana yo akotika yo te. Toyeba kozala na kondima po te tozala balongi. Yango bazotalisa biso ete kondima ya soterel ezalaka plus aza kopusana donc c'est que ozana parvi na se tango ozobata komi na lieu 100 et umati lisusu yo wana komi na lieu 300. Donc il faut ba prière na biso ekendaka ti na lieu 300 wana kolo aza koyoka biso ete ya solo tokozwa résultat na ba situation nyonso tokosili kozala na yango. Et ya solo kolo na biso akotika biso jamais. Yango na message pesameli biso na kati na passage oyo ya ba soterel. Alléluia. Kolo azwa le kum. Amen. Alors, shalom, shalom. Eh bien, wana toyoko sugisa na 4e vidéo na biso oyo. Ba short na biso tozo sala. Et toza kara toujours na psaume 30 na verset nango tolobi de 24 à 28. Voilà toujours parler sur ba 4 ba nyamamike, fourmi, sauterelle, lapin na lézard. Et tout le monde était banyamana bazana boanya bazana mayele ba yebi ndeni makamwa kosala. Et a toujours parlé sur lézard. To yebi na kati na Bible lobi lézard azali parmi banyama oyo et ba kontaye ete sengeli azala mupanzi. Donc azali impur. Mais Bible lobi na biso te oyo nzambe abengi impureté ete solo esengeli te ba ko considérer pe lokola. Soki nzamba lobi te oui na yebi ke boyebi kaza impur mais ye alobi to mona ndenga apenda ko leisa ya solo mumbu na ye eli tango asilaki koyeba kokima bitumba oyo etelemelaki ye epai ya Jezabel ete nkolo atindaki ya solo banyama oyo ezalaki impur mpona koyeba koleisa ye ete oyo nzamba aza programme ke ezali impur te ete to considérons comme pur. Donc, ndakisezate lézard nyamo to bengi mon selekete to mona ekaka ndengo wana to kipaka ete atala wemsu to bamba eka mabanga. Donc muto bazo mona pamba yo baza ko mona yo mpamba ndeko na ngai kanga makaka na Yesu kanga mana liloba na Nzambe okomona ya minene kati na bomoi na yo. Balabi lézard wana akoma kati azala facilité okende ti na palais royal. Donc c'est dit que na miso na Nzambe ako nzamba azo ko considérer lokola moto mususu batu bazo monoka pamba mais oza capable na miso na Nzambe okoma moto mususu lézard aza facilité wana ko kende ti ayebi na banzela ko lusola po akota epai roi azalaka yango Nzambe aza malamu ndeko na ngai eza message je pesa mela biso ko talisa ete na kati na ko minimiser biso ko minimiser ya solo yo bomoto na yo ke ye ye kututina tete tina te zana tina ndeko na ngai zala na kondima te Nzambe oyo ayebaki kondima yo lokola mwana na ye na tango yo ndimaki Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi akotika yo te malgré baza ko chola yo malgré baza ko yima malgré baza ko loba atala ye kuta betela tala ye kutu akoma lo banda koma osambela tina te mais yeba ke maloba oyo kaki tango molimo santo ayebisaki ke no tika boye sala boye ete continue na yango okomona oyo za récompense na yo
La vie éternelle eza liboso na onde konangai. Voilà message tokoyo kozwa. Pote ya solo na kati na mayela ya onde ndenge ba omono zoba nzoka nde oza mayele nde konangai. Yango na ngai kolendisa yo ete ya solo kolemba te zala kaka makasi. Alléluia. Kolo akozala na yo na kati na bitumba na yo. Amen.